chauffeur a chauffeur a Kabila, chauffeur yé moka démentir en on a surtout, mais le coup laissé kola qui est de Zaki loko etikalité le malga zate, batutu ba on a Kabila, chauffeur na ye. Maître Ngano ya pena wana. Ils loko moko peut-être yango wana ba congolais ba c'est là qui peut peut-être ba vérité. O wana lobi ya kozala chauffeur d'abord, chauffeur na ye za la Kabila. Est-ce qu'au début no moko en huis clos parce que to loba yo za vérité moko peuple a kontara na yo. Est-ce que en particulier des fois bete la rôle solo wana ata moi coulisse ya loba ki Kabila pena za la ka chauffeur na ye. Oui bien quand même. Si. Est-ce que Batbolanda biso bagoye ba soki defao abotaka te côté wanande en tout cas il faut te respecter ma vie privée bato vraiment nako sola na et tout mais nako komati na makambo wana te moni makambo congolais za mutu so sa potango zala ki makambo c'est là na question tout ningai lelo na moni bande ko nanga nyoso tout nanga basosi bazolela de fao mutu nyoso so na bi mutu so ngolo ba combattant mama papa na mutu to azolela siko ngana vérité na la nango toko lela mais ce qui te tika qui est avant da santo fingai en exil a utaki mamso alinga ke no kinketi na ba Cameroun ate une question na mon ata journaliste mo ta mega otune question wana azala na France aucun journaliste a tune question que obala ozana mwana obota mutatuna ite ozana mwasi jamais mais les lois azate tout le monde faut se poser des questions mais c'est que tout se comprendre était et c'est ngapela na kova na ye ni to solo na ye to kozala na yo ve ozana mwana aiko ngabichuru exil ngana kenda ils ont un musicien moko congolais à monene mutakomi sanga na koma exil oyo ayibisanga pe kombo na ye mais le ko la zali soute moko atikala ko tanga te mais ce que bazala nini nga zakolo omona ba pression omona ke mutongo azala ipo na nini ba ki contre succès nanga tellement na sala ki succès na ba Afrique d'abord tamola na makofi no mutombe to pa ozala te non bato so azala nanga ba yebi ke muto akoza les plus risés na ba musicien congolais so oyo azana problème même na bébé Chanda tout le monde le peut connaître pas mina citer moi merci bato yo na goza maïle yo posa mena bato azola ndanga ba yebi te ko edenga te bato azola ndanga ba maïle yebi qui peut avoir des problèmes avec bébé Chanda parce que Keto barabino boza abonné bosala choix ya olobaki bo s'abonner na ba vraie valeur lelo to yembeli bino ya biso moko molobeli na kombo ya maître Churamboma moto yo azalaka réfléchi na ba obalingaka ye na moto pepe saka conseil na ba maman et surtout moto ya martel o pena a martelaka politique ya biso ya Congo to lobela bongo lelo ba o nyonso yo ba actualité o ebeti et battre son plan na toile ya communauté na biso na réseaux sociaux lelo toponi yende tolobela na ye maître Churamboma tolobi na yo bonne année merci Nabino Mbale Massidina T10 Patrick Massidi donc ba journaliste comme le voilà musicien de la zone batté que se passe mais Nabino vraiment au moni nzambe azala na bo moina yo moni tuka kotibiso elobo parce que ezate que poto za bato mamsu poto lingage za la boye mais ça na volonté na ye pour yo nango yebi que ba l'équipe biso na ba moyen na ndenge tout bazali ba na ba avion ba hélicoptère ba bateau ma somme ba kika raboy ba kika ngo pe pas mutute muso atikeli héritage mboa muso atikeli héritage mais biso nzamba atiki biso na bo moyen na bande ko azolandanga na moment où azolandanga bazana ba prison na yebi que beaucoup bima la plupart ce sont des innocents ba coupables bazota mbona balabala boza na hôpital na yebi que nzamba ko assister bango ba ko bazana ba malamu ba oyo pe bazana ba problème ko melana no poison bango telana na émission ma mususu phrase moko kaka et ko peso espoir voilà merci mingi de ko na bino maître Churamboma l'imbattable to so na bino merci mingi na maman de 5 on a bossé na 365 jours na benga gai comme on a sika pour te outina 365 jours merci mingi na Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris pe blessing merci mingi na ba congolais nyonso azolanda ngai voilà to beta bongo lisolo ya politique to lobela politique to lobela def de fao to lobela makambo pesali ya Sony ya Peniel mais tout ça bongo nga mokote to zanande ona biso T10 vraiment parole en mboka na yo
Merci Patrick Massidi, merci Elenga Congo TV, merci Samicro TV, Team TV, Globalité et pas Trésor dans Moscou. Merci à Batunios Bandabiso, Amado Pichuna, Yaremedo, et Benetuloma, Grande Dame, Tosoye Mamotali, Defao, Bossani Ours Blanc, Junior Lissas. Ours Blanc, Junior Lissas, la salutation place à assistance. Merci Nayo, la Rosa EPV, la Ngate, Evan Tumban Vex, la salutation place à Ali, mettre tout moi Kala, mais Lelo, Tomegamo au sol. Tout sur la TV radio tout sur la pena massa c'est allé. Ah ouais. Voilà, mettre sur un moment massa c'est allé. Ça va mettre sur un moment? Oui, ça marche. Bon année les kindeni, tout le monde a une vidéo, tout le monde a une vidéo, ça les libana, tout bi mettre pena penser à na bana, na mona vidéo na yo, na impulsion ni d'abord au salaire qui vidéo na. Non, famille ça sacré. Au moni Bible lo ba na biso phrase moko moi nazalo ko la flèche na katia karka d'un héros. Donc héros moni a telemi boy. Azakana iloko moko ezalaka comme na ebana le soka beti yango mabe nde tokuti ba na balabala na bagarre de midi na bagarre de l'est na bagarre du nord donc faut toujours localiser et surtout tozana mboka oyo mundela sala mboka bato ya biso te ya biso ezana ba premier ya bato ba localiser yango bien bana bakoko tanga bakozwa via malamu bakozala la paix malamu on a commis des erreurs des fautes des manquements de toujours payer communauté congolaise alors là où les autres ont échoué, toi tu peux réussir. D'accord. Tu peux réussir comment se tirer les soins sagesse. Comme on a que famille est sacrée. Et on a conseillé même en 2022 il faut qu'on protège bien famille, qu'on bombe bien famille. Parce que y a déjà na benga en retraite et l'équipe famille est tout le monde peut t'abandonner mais ta famille restera. Y a on a linga mingi wa para ba pesa ki bisoté. Na nenga mabete bino ba inde boza ti bokoli be na ninte papa no mabino ba sabino je t'aime. En Afrique. Baloba te za tabou. Tabou. Ah, parce que ça tabou pour ani posa moi na ye. Oza moi na mobali. Te dis. Patrick, oza moi na pour ani oloba te. Mais nous on a eu peur. Ya mabe. Ali ba mama na ba linga biso danger na tata na papa na biso. Mais pas lo bango o mona comme na mino belé, on des problèmes, on doit passer pouvoir. Passer sur pouvoir comme un kilo. Mais ah on a poto to mona ba no la ola mkona tongo papa je t'aime, maman je t'aime. Tu vois des choses comme ça, ils ont boosté bisopé. Et on il faut qu'on commence à me laisser délai. Peut-être sur un moment là bas balinga kayo, na batebeli ba lo baraki lo barabia sage, très profond, aux ala vraiment na kati ya peuple wana congolais. Message ni d'abord ko lancer pour na bango na 2022 na bato balinga ko na ba ope balinga ko te quand même 100%. Oui, na linga ba mo il est malaisé de parler de soi-même. Na linga na ko ba compliment bona lo barabia pour nga na mona ka na zo solo là. Au fait bato nyo surtout balinga. J'aime une phrase de la Bible, j'aime mes ennemis. Ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bato nyo so bundisa ngai, bato so finga ngai, bato nyo so lukaka ba na kweya, bato so mona ko na ko exister te. Basala nga force moko na koma o nazalelo. D'accord. Et donc critique na bango, ko finga na bango, makambo ngo nyo so baloba, yango esalanga na perfectionner. Ce qui te tue pas, te rend plus fort. De yango esalanga lelo boy. Et puis en plus c'est un sportif. Na uta des nazana ring na ibi talaka mutazo ka makofi ya forme nyo so tu na kola mukatongo moina to soli bolo na tongo moi misumbale vimbi mbebwe vimbi. Donc naza déjà na makambe bele ba ndeko balinga ngai. Merci mingi na bino boko ne toujours ko linga pe ko emi ba émission. Reproche que zali komela ka biso na seto mo na biso to bakisa pe naza nzambete na kokate. Il y a des fois beaucoup ba conseil ezalaka sala rapé bien. Ba po balinga ngai te vraiment nzamba ko bonga bango te. Il faut bazala pe wana ba comprendre que chose nazo c'est pour misu bazo changer la vie. Balinga ngate na 2020 2019 2020 au moins lelo 22 aza convaincu que non garçon aza na vérité garçon azolo ba ya solo donc bango wana te to condamner bango chemin tina 2022. Voilà tozanga mokote tozana T10 vraiment ni ma charge pour lelo awa ce que to komo kabona ouais pour mes journaliste pena aramuninga na hotel voilà to kabwani to baneno bien to kabwani si T10 maloba mboka yo 2021 na mettre Chouambo monsieur Belé mettre Chouambo ba kazana combat mo ifra abunda ti lelo combango suite na ngweza non mais normalement fa ina bunda aux États-Unis na garçon moko ngando aza camerounais aza congolais te aza camerounais champion en poids lourd champion à solo ils ont champion de quoi to ka biso ba congolais au mona mutabeli champion 1 minute 2 minutes aza soute bozo ka été mais mutu so yebi wana ngando wana yebeke mama na mordant alors naza mutu oyo na yebi makambi tumba ngala na linga chantage te
na kobeta ye na osale bo poke kuna babeti yo ozui ka obebete la linga bongo te na no saki na bunda na ye mais suite ba combat za nango ba auto bunda mikolo a gagné aza na 2 combats de suite eza wana do ti na ba 6e ba 5e ma 6e ma obunda donc ngalo ko na taki na nga challenger ngai te bande ko États-Unis muto amone ke non muto aza capable po osala style wana il faut sala au moins 4 à 5 styles pour bunda combat wana mais na 4 à 5 styles wana na sala plus de 12 papa donc nazo retrouver na 4 et puis batala ba bande nanga batene na osa travers moni ke po nanga pona na 130 kg de la vandibo siko 130 kg bazo na vitesse nango mais akosa ni makamba bitumbo facilement mettre rose à la 130 kg mais au travail sauté yango nazo lo bazo bundaté et le côté travail moins yo que no bunda combat international yango ngolo bazo bangela yango moi na sali retraite. Merci. Na lingi soko lobate nazo travailler. Okay. Nazo travailler vraiment na basali ya mindele na bandeko nanga ba tumuni na ko boya bandeko nanga ba congolais te. Naza na boxeur baza ba talentier ba congolais, naza na ba judoka ba talentier ko ba grand maître Ziko. Vina nga masa nga maître Moussa Zali, ba masa bazo edenga drapeau blanc. Bazo wana catégorie ya sepo na ba vitesse. Ozomona ba seda yoka bazo bato ze belé bazo edenga makambe belé. Yango moi na batami po na moni te dire ne rabima 12 fois champion du monde, 11 fois. Acha maké na télévision te, il travaille. Na ko adopter système wana. Donc na moni que biso ba congolais to loba mingi to salate, de préférence na va na sala travaux et comme il s'appelle bat. Enfin. Makamalo ba do muto ben ba okam. C'est ça mes alliés en cours. Merci maître Chouambo balembatable. On a côté on a dossier toi na day. Boy bientôt to kufisa mtumnene na Congo. Artiste mnene Defao na Congo avino eko zani par rapport ya nengo ba Defao, j'espère que ozara mingi na ba musicien. Ozara mingi na ba musicien, j'espère oui peut Defao rôle bani pour la famille et pour la famille artistique. Non, ils a pertinent immense. Ils a pertinent makasi c'est mon vieux. Na sinatinda ko image mo mona za ko bananga tanga kufa ki premier tour. Bo tshela ngango bo ilistela ngam natindela ki peyo. Donc tanga kufa ki tour ali boso na benge ngabi mais mon général ni nazo yoka asailinga vidéo na nazo bengo zo yambate après siko oki ba fake news yorando zo benga ngai siko za ko zela na kufa potinda café isalanga pasi phrase wana mais asala ki na eto continuer ko pour vieux pena to sola bien na ko watendo dans za so muta kufika ko mutu wala mvie na nga to zala ki boy mais bato déjà moni vidéo wana mona finité ni to zala ki na ngona ye parce que tous les musiciens presque congolais na la na malam. Au-delà, il y a tout au convergence, divergence, mais tout ça, malade. Donc, c'était monsieur Azana polémique. Un d'abord. Dans la vidéo, mon côté, on va des fois, on a un musicien tel. Ata o Azama Tumboli, le chaos, il y a un musicien congolais à discuter à penaïté. Donc, Azana déjà, exemple à Yamalam. Et puis, Azana, les seuls musiciens qui sont combattre les bossons au Congo. Parce qu'à Kima Congo pour la Makamba Kabila, 21 ans, 22 ans comme ça, n'exil. 18 ans. 18 ans, voilà. Donc, de combattre les bosses qui mais les locaux monnaie na niveau que koufé la wana ça fait mal. Ngana lingaraté tout ça là-bas muto nenge azala ki wana poto faut azala sincère. VD faza ki wana poto. Azaki na visa na ya plusieurs entrées il y a 6 mois. Vi José Kapé ça zo landa ngai asa témoin na Congo Seben. Donc normalement fallait vendre awa na 6 mois visa na ye na nenge maladi mso ko tungsia ba sucre akoko vanda bandozo ba traitement zoki pe appartement na ya bando vanda évidemment funa za la paix sincère akoloba azala ki le bienvenu te la bande ko na poto awa ba finga ki est de partout ba ke ko takena ba po muso ba ko takete azaki lésé tout le monde a pas au kechu non na tout na ba kombote ba belé kaka ba belé ba loba ki na tout le monde a bien sincère na za la sincère on a ligne ane photo dans la sincérité donc azaki attaqué d'une manière là ba bosani ka comme exil akende exil pour na makambo ya mboka wana o lazala le bienvenu azaki le bienvenu te et reva tout ça qui ne tout solo na ye nazo yeba mutazongi sa ye na kisasa eza Félix Tshisekedi Tshilombo le président zo mono na Vital Kamerhe bango nde mbaloba na ye azonga pona ina zonga tango wana tanga azwaki pouvoir sika batozolo bate non asa ye lokote il faut la kisana mokili ke Moïse Katumbi azongi hotel azongi abi bon na chaîne na bango amoneke mutaliboso azonga Marie Paul après deuxième mutu VDF après ba balandaki Marie Paul tozaki na Bruxelles à l'époque wana soki batozo bate kutu mukolo ngwana to na kata salle to tche libanda to tche libanda te pona ko benga na Marie Paul mais to tche libanda Paul ilikamuso ezalaki balinga kita zala ko monana
so bato na image ya Belgique au monde likambo ezaki nini pour bolinga te amona donc papa on ezaki to na ka lukuta on na ko bandela ka babele so na te mais to zongisa mari pour la vendre na public mais to zo fait jina FC ko fait to kotise na place honneur place ba famille présidentielle ezaki bato baza maïle vraiment tabino moko makamo mari pour la sala pona makamo na ezaki na compatibilité mais ezaki déjà na plan o ya bango balaki nango yango mo ntango bato bazako mona biso il croyait que ngana ye na ndenge ba mona nga OK ngana za laboratoire bureau noir makambe beleza ko leka wana bazo compléter mais akomi wana zo sala boné ndaki na makambo ngana zo jouer on comprend nde ba réserve ezaki deuxième alors ba ko benga fait des fois ndo mona kitaki wana soko tout même propriétaire ne dame qui me que même bande connaît ba yib makambo wana bebele ba yibaki te do mutazongi sai na kisasa eza Félix Tshisekedi na vita na zonga ngana préféré azonga ndo moyi lelo ayekuta na liwa moko o ngamo eso sala nga pas trop maître ngai na côté na côté na pesa suka na tout na maître parce que toi mon la confusion ba dans la biso ma chaîne na biso confusion yali tant déjà au monde a des fois c'est lié aux vidéos c'est que vous y lié quand même si est-ce que ba dans la biso ba ko ba ce qui des fois à botaka côté wanande en tout cas il faut te respecter ma vie privée bato vraiment nako sola na tout mais nako komati na makambo wana te moni makambo congolais za mutu so ça pourtant azala ki vivant fallait pas tourner question wana na mona ta journaliste mo ta mega tourner question wana azala na France aucun journaliste a tourner question que obala ozana mwana obota mutatuna ite ozana mwasi jamais mais les lois azate tout le monde faut se poser des questions mais c'est que tout se comprendre et c'est ngapela na kovana vana ye ne to solo na ye to kozala na yo ve ozana mwana obota mais non c'est quoi ça on est sa vie privée na ye si lui-même à quoi qu'on prélever que ouais naza pe na mwana c'est yé monga moka boy te en tout cas côté wana penda je me réserve na yebi penate mais na landi montana alobi kazaki na mwasi montana alobi na mission bazaki na mwasi ko tu yem akufa pe ye mutakunda ye alors oui quand même ndambo wana oui etikali ba version famille ezali et obimisa voilà mettre tellement ba golo ba bi que mettre za rapena na mo position te va eboter les manarings a eboter les télévision merci beaucoup maître na ningo sali plaidoyer na ngapena na moni fallait aux ala moi juriste pour se défendre bien mais maître d'abord to linga peto e bana ba impression na ya liwana e liwana komela kyo tango batu bayebi yo ezwaki wapi donc nga d'ailleurs nga nazo ka lokola fake news mo bo monite tant qu'on a que fait des fois akufi lokola na yebi ke batu alakela ke liwamba lebele ngabite ma yebi sanga phrase moko abichura yoza mutu na ngai ponga nazani tina mariage na kisasa aloba kuna bandi yanga tona kena bana kisasa kasi kala kena ndeko bala tona kena kisasa ba baloba wana na kena ko bala ba de yaza laki aloba kuna ba image alobi ke na yaka mariage abatute mais na yaka mariage ya maître chura image ezai pato lo bela vie na erotech jampo yeza na kati aisanga bichura exilo ngana kenda eza na musicien moko congolais ya munene mutakomisanga na koma na exil oyo ayibisanga pe kombo na ye mais lokola azali sute moko atikala ko tanga te mais soki bazala nini nga zakolo omona ba pression omona ke mutongo azala ipona nini baki contre succès nanga tellement na sala ki succès na ba Afrique ya makasi na uti ba États-Unis autaka ba mboka belebele siko ba lingite na zonga na mboka pona succès nanga wana nde ba ko chela nga iloko wana être ton na landi plaidoyer na ngolo beli bisoni bandelo lobi ke année aux années ya vérité ouais d'accord merci beaucoup maître pour le beli bisoni za vérité mais pourquoi ozo cacher moto yo kimisaka avec des fois on a un exil on a habité na bandeko non ba tengo ba qui le plus en plus oza maître oza moto za sécuriser d'abord tambola na makofi no moto beto pa oza la te non bato so oza ndanga ba yebi ke moto akoza les plus risés na ba musiciens congolais so o yaza na problème même na bébé Chanda tout le monde le peut connaître pas maintenant citer moi merci bato yo na yebi koza mayele yo poza mena bato azo ndanga ba yebi te ko edenga te bato azo ndanga ba mayele yebi qui peut avoir les problèmes avec bébé Chanda parce que mutasuka bébé Chanda mutasuka innocent tout bébé Chanda innocent donc c'est donc iwana yebisanga ngo tozala na ye awa na studio pas Serge Kabango ponga ndinga mais vendre habite chura exilé à passe ko vanda libanda et puis fotala avant da kaka no hôtel za ko vanda papa nana ko futelo banda 18 ans wana il faut à la fort il faut à la puissant yango monitanga zonga ki mboka tango yaki awa biso to yebeke lokola yawa lisu musuba ba ko monela ye parce que auto souffrir pour na likambo ke chauffeur ade ya chauffeur Kabila ade chauffeur yemo ka démentir ngona ndenge nyo surtout mais lokola se kola ki ye do ezaki loko etikaliti lo malga zate ba tutu ba mona ka Kabila chauffeur na ye maître ngana ya pena wana ezai loko moko peut-être yango wana ba congolais ba c'est là qui peut peut-être ba vérité o wana lobi ya kozala chauffeur d'abord chauffeur na ye za la Kabila est-ce que au début no moko en huis clos parce que tout le bayo a vérité mon peuple à Kontaranayo. Est-ce que en particulier
def des fois abete la rôle solo wana ata moi coulisse ya olobaki Kabila pena zalaka chauffeur na te so na lobi ndenge wana na sincérité mais na parcours ndenge za koza na bazambi omoni pa uti bina ba côté wana d'accord omoni côté na beneza côté ya polluant de côté wana des fois waza lokola nzambe ba stade wana to asa buka buka omoni lelo biso na yo lokola bato baye biso ndamu nde ba otala biso po munyo se komanga na kisasa na kongoloka yo yebinga te oh même nzambe kuta sala bato musu baye ba kaita sala ka problème te donc lokola mutu azaki na no konité na lobite ke za bongo ekoki pe kozala paza pe mutu mais lokola azaki konité ekoki ko passer mais ce que le comme déjà mokonzi ça peut pas encore piler na koleka te na lobite ke za bongo na zo ba na sens ndenge bato ba lobelaka mais yé moko en soi kotika koloba kazala ki boya lobité mais ba réalité za ka ebele ndeko na ngai ata to voyer na biso ba face mais ba réalité za mo ebele cause na yé moko tonga vanda ka bisa ko nini kimisa non côté wana pena exil albika ba musicien mutu ba musicien moko mutame makambo so po komande ngwa mais to ko ndimate ke musicien oazo sa musala nde mona ye akimisa mboka et puis pas accepter kimi avandi pendant 18 za beaucoup d'années alors que batu belé pe wana oyo zo lobezaki par rapport à succès ba yako zo pas en plaire comme peine à succès mais il y a ça tika na problème pour mutu wana oyo azaki chauffeur wana ozoloba akomi président de la république c'est ça le problème to ça la boy mutu moko avandi ka ndeto vandi balobi ke chauffeur na musicien moto chaka lokola wazekwa ou Weranson ou Koffi Olomide ou Jibem Piana ou alobi ke Félix Tshisekedi ndeto vanda ke wana ndeto ovane na Bruxelles wana azako sala taxi moi azaki chauffeur na ngai papa yo zasu le bienvenu na kisasa mission na kisasa kokende c'est vrai ça fait peur ah banga pa bike timu kola kolonga na pouvoir nena ngoya parce que ça ni kambeza bongo attention pouvoir les aloko abiso ndeto kanisa te pouvoir les na makambo susu tashi wana kaka akuvanda ko mona bino non bakota shenga boite même si alobite ya koloba te ba fudi roi bazali bato ba kolinga basali kampo ba sepelisai bazaki belé. Maître, merci beaucoup déjà pour vous retracer mon histoire. On bien assuré na banda ko Junior Lisasi ours blanc à la biso azo comprendre peu ma kamoni ezo s'est passé mais maître de moko na yo na bi que bozala na ye ba mi to chango bongo ki amitié bo solo na makambe belé souvenir ni nyozo garder to eloko nini de particulier o ezaïe alobela batuté alobela non mais nga eloko moko nazo garder pas wana VDF na tana olo baboima mi sezolela na zolela muko msuto vai na Serge Kabango sirvete mona lataka ya rouge blanc boy zaka mo munene boy ye mtakabela ngai to vai na studio ba fait utake pa mutu na nguma na États-Unis fait pas bilamba utaka ba ni ba biloko na marque na eseka ngabi to vai na studio to vandi bonga mojene sirvete na CP na ngo abi churo CP po yalo ba irmo kwa mukulu CP na ngo ngabi OK donc tanga na lobi ndingo wana akeye sili ngala tika na kena na entraînement na ngana le vola place na centre na ngana ego siko Serge abenga bio ve des fois atindire loko papa Sylveta sika est-ce que on dit ma musicien nini oyo omoni ne loko o sepeli nango azumba moko apesio bon ikozala papa mso to zapera bango o to zana baza mais eloko wana déjà soko Serge Kabango akola na ngana émission pour to discuter ngani pas mutu nga petit Serge Kabango na bia ke bongo na tomboki on va la maman lila donc yekuta oh ngana sengi loko général oboko pesa nga opesika chura yabité a pesa chura vous comprendre déjà nga est marqué nga so déjà mutako kabelo loko ningwana facilement ningwana bongo bandako bongo soka zaki na bozu moko extra ngeza ndeni le mutema wana déjà asa ba mission belé bana ngotina yebi ba mission comment va fonctionner ba ngonyo tout évidemment mais yé oyo ngana zaki moi pembeni muke na monique asa moi différent. Voilà maître une dernière question après on passer dans pas de on te dise à poser quelques questions où il y a zanango tu as vraiment notre traîner vraiment aux actualités tu traîner non vraiment na actualité def de fois tu as ma question ebelé na katuana mais maître de Turamboma na ba te belé baloba kaka côté bien ya mutu soka kufi lilo maître def de fois azate côté nini obscur côté nini noir côté nini ya mabe oyo mona ya defa bon en tout cas ya silika ndeka trop asilika et puis aza mutu moko soka sa aboyine ka likambo aboyinaye donc aza mutu moko aza mutu moko okosala likambo omoni tango ba combattant batakaki ba fingaki makasi ba traitaki na nyoso ko traiter akokaka ngote yesko bongo esili bo sola te ato bengiye bo sala na yo côté la dagi makasi mingi asa bato yo asa bon
mais asa na ba côté wana ya ko silika makasi et puis so sa boy ni likamba boy na ya abo na ye. Voilà, 10 non passer au message. Tout ça kawana na tout ça kawana. Na passer pendant moi parole. Tout ça na wana to fandi non na ma def des fois. Il y a zami, il y a des fois. V tout ça coopérer na ye. Merci Patrick Massidi, merci maître toi Mboma très intelligent donc. Tali robo. Oui voilà to sola. To sola. So kumisa pas plan penal le. Mabe ya Congolais to kumisa mzuka so akufi. Wana ba ya lo basima. Ah maître lelo des fois il mise nzima muscolaire wani ba mise belé. Mais tant on a un exil kuna on notre importé. Maître Chua Mboma concernant lelo oyo ba musicien ya Congo bazo kufaka libanda. Ba musicien ya minene so to kokotanga lelo. Ba musicien batikali boni open na basimbaka bendele ya Congo. Okolo bani par rapport ya comment la disparition en plus ba honora ba onka so ba kufi. Non en fait côté on a pena funa za la sincère moni te disent tous on a problème. Tout tika na mission batikali ya mikolo to ko le kasicité ya mikolo o ya génération na ba to ba sai lelo rumbo ba zo belela ekota na patrimoine soki naturel UNESCO wana do batuana soki na rumba ono zo mona o ba bela patrimoine so ba 10 chansons des fois on a 3 chansons na kati parce que bango baza bato basali makamane za landengo wana oui évidemment bato musuba koboya mais parmi les 3 rumba na kata 10 o sali lo et puis ma patrimoine des fois il fait partir na kati mais na ça na lertir mona ko sala bango so bazo kufa pona les mêmes pressions. Na uto so na vera José Kapesa je le salue en passant. King Kessera zaki na même problème oyo. Ayi na problème boy. Akova na ndenge ni awa show na terrain ya kosakana te. Azaki obligé na maladie na ye. Na ndenge moteme zaki ya ko bouger na piste ba tchaki il faut que les gars qui ça ceux qui battent se souvenir ba proche na ye au moins en tant que mataki na avion à Sanzaki. Donc déjà motema so za bien te déjà ba choc avion. Sur azo matango po ani pa na kovanda na sala nini. Bo awa balingi kute ko risquer basimba même ngana nzoto. On a chose là qui no makambango lelo. Tomoni papa Wemba pareil. Azaki nzoto yalaki bien te utaki na bisha azaki na malaria bani basaki fazwa repos. Mais à cause de repos na mboka o nini je me souviens akenda ko beta na eloko moko boye kota ga château d'eau elo ba ivoirien moko ba benga papa simana na boîte moko beta kana simana ba tumbaka boîte ngo boye amoni kaza so na place awate azako obligation zonga azongi ba bengi na Côte d'Ivoire akekuna tokutani nango Madilou pareil azaki na ba secret na ye mama bia je le salue en passant na petit nanga leti Madilou pas le même problème mutaza na secret moi ya poto yote po yinda ki déjà ba kezo ngisema ya mungwa mutaza na diabète allez il est quitté. Marie Missam, pareil. Donc, vous avez un problème. Moi, il y a une tension, les gars qui déjà, avec quand on a 50 ans, il y a un bonbon, il y a un piné, il y a un piné, la voiture. Ok. Tant d'autres, les autres, ils ont un tous na ba mission mususu ya mikolo baza pe na mboko ba misu baza na ba AVC ba misu baza ba paralytique ba paralysé ba misu baza na ba problème oya mikolo na baza pe na poto parce que to lebela bango te po bazo bimisa nzembo te baza wana poto bato bazo landa nga baza na image ba yebi ebele est-ce que to ko tika la ningona je crois te on comprend parce que to ko ndima to perdre déjà po batikali baza 5 te bato bazo landa nga bote ngana na 5 bato batikali ya makasi oyo bino boyebi ke bakotika la kosala rumba ya mikolo baza sauté évidemment bazaki banjelo te bato makam c'est là la question tuningai lelo na moni bande ko na nganyo surtout nanga basosi bazolela de fao mutu nyoso so na bi mutu nyoso ngolo ba combattant mama papa na mutu to azolela siko ngana vérité na la nango tokoko lela mais ce qui to tika ki avant da santo fingai en exil a utaki mamso alinga ke no kinketi na ba Cameroun na te excusez comment se fait-il muta uti na Abidjan Abimaye Moko, musicien Abimaye Moko, l'invitation tina Cameroun. Est-ce que ça peut se passer comme ça? Donc là, il y a un zolo baké, wana eza eloko fwa luka solution. Et puis, na rejoindre aussi compose à luka OK, koto zolo ko na tika na aider. Na bato ba yembela makambo ndongo zolo baté. Des fois wazana kati. Loko kanza zana kati. Awilo longoma zana kati. Jangu bala zana kati. Nao bakufi wana to bakebele to tshana bango bazali nano po ngo to reprocher bango ne lote des fois muta reprocher papa sanga nzemba yembela kabilo ba yembela Félix Ezate malgré bango bazongisa ke na mboka mais bazongisa ke pesa légitime pa ko fana libanda te pona ba rimel moko ba ninga ba mise ba créer donc siko lelo nabo batikali qu'est-ce qu'on peut faire c'est là il faut poser la question na bandeko ba congolais ezali kamba congolais mon côté ezali kamba ba congolais nyonso qu'est-ce
qu'est-ce qu'on peut passer? On peut passer de ça. Parce que nous avons proposé qui boy. Parce que moi, non, non, vous proposez à voilà la proposition. Première catégorie, c'est ça, on va na poto. Nous avons mis sur na AVC, sur bela basé, bela basé na biso basala grâce à ce bazar. Est-ce que bango bako beta te? Oui, bazana droit beta. Pourquoi bazana droit beta? Bazana imposable, bazana bana awa, batangisa bana awa, bazana musala muswa ko salate. Ba mise musu batikala ka ba mise et puis ba beta ka concerté nengo zoloba bazaka bata ko sukola ba voix na bango ba ke beta na bango pa jonga nenge bozaki de bango bo sepela ki mingi na JDT na nini pas vero organiser ki na nini na zile sec mabeza wapi bato wana mbongo na yango ba futela ndako na bango ebeza ka sherao ba futela bana mama kamne surtout évidemment na bango so mission na vana na poto awa on a benga bango de compte final pour ba futa maté na Congo basi likate pour mission mona au soleil na kusa na la coste na basi te ba o batika na poto na lo bakaba mission te même ba comédien même ba pasteur même biso ba sportif to tika la paix tout fait compte final pour moko no futa yote orchestre moko te ko lo bananga ndenge yo vai na poto musicien zo la nango tika na poto mbongo yo za na stabilité za nango yebisanga ke na kisa na orchestre ngo zo wana mo orchestre Yesu alola donc c'est impossible mais maître s'il vous plaît, nakato momoké parce que tout côté côté pour le belabiso bopé boy. Mais pourquoi vous sali effort et on ça la choix par rapport na yo non pour plaider non yo qui on a monde sur qui ka ndeba faible. Te nazo ke o bana succès. O katinga ite o katinga. Zera na baksa ici lobby. Deuxième catégorie ezala ki ya ba jeune. D'accord. Fali Poupa, Ferregola, Héritier Watanabe, Lacoste, JDT, Sam Chitu, Apola Jamais Mutulangana ni Jordan Kousa, Butu Kondolo, Nano Mususu, Mususu aux États-Unis, Nani Sheila Mputu, Ozui, Petit Nango Musu Nalingamo Mingi, Autepa Kester, Autepa Kester, Petit Nango Beta Mingi na Saint-Denis. Na Kombe Goyakaka. Ozui, basé belé. Bango basa ba jeune. Na moni esika baza na problème te na moni esika ba yembela pe politique ndeto ndenge yo lingolo baté siko nazo baté pourquoi to ko kanga bango ka ndengo na ba inosbi wana ozu ba nani ba gaz wa wese ba bina filé ozu ba petio mususu bébé buchu ozu ba petio Tatana Cruz mais maître c'est la pardon ba yembela te siko bango wana nde à la longue il faut pas to ba para ko sala pona ko tika bango ba sala musala ya awabeta na bino n'est-ce pas que bino ba combattre boye bo changer c'est moi na batu même salle pour beta akebeta mais voir même la salle de fête il manquait l'artiste est respecté c'était cause bino ba combattant pourquoi bozolo ba makambo peut-être lobby batu musuba lo ba mettre zolo ba makambo na le contraire na te Fabrigas ça parmi ba jeune natanga ke trop na bosa go tanga parmi ba jeune oyo ba ko bet et puis Patrick ozo courant nga ke Fabrigas ça beta plus de 3 fois na Lyon brigade pas beta na Lyon ba mission presque beta na Lyon tout naye na 3 fois ya beta na Lyon bandeko bazolo ndanga mu colonie ba ko déranger mais justement ton commis officiel ayena ba mission na poto pourquoi vous pensez que axa beta et ton ayena ba mission na poto bolobino aza musicien à poto voilà azaki mutu oyo nenge procédure nazolo ba nonga nazolo ba nenge na osala ballon de sei nenge na zo projecter ba idée normalement ko kuta na makambo na te parce que c'est un jeune artiste d'accord mais na nenge kendaki na batembo e bandaki wana nazaki les premiers ko senga bi obeta kano na Lyon moment onde to kende boy au écosystème makambe belé et aussi mo réussir te to mono ici ba mission batikali makambe sali belé oui c'est déjà passé. Troisième catégorie eza ya ba vie na biso ba luka makambo nyoso zo mono ba yembela pe na kabila o biso no to yebi d'accord do bango na nde oyo tout ça na ba congolais nyoso to baza na pompo yo kisi ba congolais pasi na ndenge baza ko soutenir mutu wana mais bato zo kufa kaka bato baza na ba problème kaka bato bato yemba ba yembela kabila wana so okena tongo kuta na ndako na 30 personnes baza na droit ko senga ko ba mbongo te bazo ya ko lukani parce que mboke zo kende bien te o lebi no ba na muto to zo ba bongo pona teke to isi bango zo mundu kende guerre. Michael Jackson ayemba We Are the World ayemba ngo pona ba américain ayemba pona ba éthiopien atali passe ya Éthiopie il est américain zane bien milliardaire talaka Michael Jackson mutambongo belé matela bi ngana koko lia boy mezana ko moko zo souffrir tika na sanction mission to manze auto pesa bango soko initiative ane ko zala ndenge moko na Youssou na Sénégal asa musicien Youssou Ndour l'équipe musicien na biso presque tout na succès na ba l'art pour sala ba école makambe belé oyo bandeko musuba sala musuba sa ina noté
mais et pekisa qui était à la chanteur à betaka Bercy plein Zénith plein mais ayem alobaka pe makambo na ye ndenge moko na liquide ndenge mona ve na biso muswa rasta nani Alpha Blondy ndenge moko na ndundu moko boy Saif Keita sikoyo baza pe ba musicien mais apport na bango pesa la pona nini lelo yo pona nini bato basilika mingi likambo yo wera ko loba likambo yo Jibin Piana ko loba likambo yo Félix Oazeko monstre ko loba likambo ko Felo Meda ko loba et ko ça un impact ko leka manamusu batu mutu soki ba lobi to sala ka boy ta loko la crime on a moni zo beta mikolo wera zo boka protéger base so la ndiango ki ya pamba mais c'est commis partout mais na même mboka wana ko mona bana mo abimaka na impère tande ba itufe bango to sala moko bakanga ya za na est ibengo ozomona niveau na zoloba donc ezali mona makamu se kozala ngo simple po ko loba muta ko boma yo pe azate nana kokanga wera so toka lobike mboka za mabe e ko bomine loko te nana kokanga Jibin Piana nana kokanga Wazeko mais tant que bino bozo kote ya ngote bozo lobaka moto aza bien même le to so na no boy Patrick bino mbale nde boza est-ce que Félix pas comme président de la République nga komiana azaki na concours nzem ba yembele nzem pas comme nenga vandi président na azaki na besoin nzema moto siko pona ni bozo yembela c'est ça le problème pas comme président boyeba na bino pété nenga komeli bo comprendre te mais siko eloko nezo sala ke il faut bo yembela ngoli super ko eza déjà c'est ça le problème oyo ba congolais bango bazaka eza musana na biso toza basi ndumba poni balobaka na ba maçon te oh bo ba maçon ba yemba ba maçon ça première et puis so ba maçon baza mingi na mboka yo ko ndima mboka nini Patrick te disent toza na plus de 10 000 églises mais toza ka na 1000 écoles 500 hôpitaux na Congo mais tout wana ozuma teza ba biloko moko ezata na sens te do yango lo moni bandeko oyo basilika ba reprocher ka catégorie wana likolo ezape ya solo ceux qui basent conscience makamno se aussi là nango et à bientôt je crois que ndenge makamno zo ke ndenge bato zo sila ne chantier zo tikala je crois que ngana ko lobate na place na batu nyoso tout mais batu nyoso bazo yo kama kambazo mona ndenge zo salama ba ko pe ko tirer le soba lo oui to kota la ngata na ba mikolo ko yaka c'est bon. Merci Maître Chouambo Malema table. Merci toi mais comment réfléchir moi OK par rapport à question moi et linga tout. Maître Chouambo mo rolo bani pona to ya mortalité na Congo bato bazo kufa trop. En plus bato bazo kufa surtout qui na mingi na domaine bazo mona ba musicien, ba comédien. Et que comme pandien tandis que toi na ba joueur, toi na ba judoka, toi na ba tebele. Pourquoi ezo za la mingi ba kaka ba musicien, ba comédien. Po bazana tu ba yebani. Papa to kufisi ba maçon belé na Congo wana. Ba pêcheur. Ba ki belé. Ba to pousse ba kufi belé. Au moins na Congo wana ba to ba kufi na Tibere, ba za wana belé ba kostola kufi. Mais ba joueur diabétique ba belé. Mais ce qui mutasa yebana comme lokola symbole. Likamunaye et kozana en plein morobo yango moito zo ba bango wana makambazo sala et puis bango mo pe na ndenge na bango misala na bango ba kotisi makambe belé photo to ba kapesi ba pratique oyo ba shaba basalelaka ba pratique oyo ba banani bato toyebi ya kala basalelaka yango te bandiko na biso le bato salela il faut tous à la ouvert bango ba lobarango qui les ibene zakuna qui pd zakuna qui c'est comme ba pratique ezebel ezaka na théâtre té même na sport pezali même na ba eza na ngoza normal mais ya bango ce comme le comme courant yango moni ba accident zo la trop plus makambo zo kota mingi plus ba accident pe ko za la trop et ça bon plus et c'est ka poto ezebele et c'est ka pe makambo za gebele maintenant dans un plus côté général défense non ya pena parce que sujet liboso fallait to beta pena parce que qui proche na ye makasi na to zio na batebele balobi def défense fallait ba kunde kuna pourquoi ba kunde kuna parce que ba ko faki na coronavirus mais to mona ndeko na yo pe mutana aya lobi a démentir lobi que eza corona te mais na batu mususu na mususu lobi eza poison. Bon, ce qui mutasa kufi et comme on a encore spéculation makambo surtout ba bosani état de santé ya mutu azala ki nango. Et évidemment tout ça na maladie na mboka. Tout ça na maladie partout place maladie zo tambola. Maladie wana zo tsuko zaka na antécédent moko ya santé. C'est fini. Est-ce que ndenge to vani na bino bunde to vani na bino mibala nga na yebi nini pronostic vital na bino. Na yebi nini yozobela. Na yebi nini yobela ti yebi nga bela raté. Bo soki lelo maladie mo neti wana écouter na oyo yoza nango be oyo yaza nango imiminga yo benga ngo comme likamba poisson. Non. Na bato mususu balobi que va faire réfléchir batopé na to la nyangwa de partout que ezo kende un peu après près similaire na liwa papa wemba.
que eza commission moko te d'histoire quand on a même eza na général moko qui bazo commandité bato ah général na kimira est voilà John Numbi Numbi ouais c'est lui donc c'est-à-dire ba obimisa bato libanda ya mboka après bango ba léguer mutu moko que baboma bato oyo ba nuisaki pouvoir ezalaki sortant hypothèse na Congo tout est possible mais ce que tu as dit bande vidéo ya vie il y avait des nenga longwaki atiki ba Montana il y a même à Cameroun bon na yebité batango ba ko bimela ba utiliser nazo yebate nazo ba forme été mais ça peut être aussi possible parce que dans et cause la possible parce que dans la mboka oyo batu baza capable ya konnuire ba mutu na forme nyo surtout kaka pone loko moko longo mais ce que ça pona likambo na ilongo te ce que ça pona likambo ke po azalaki baloba kaza chauffeur na est-ce que ndenge bomi ona ndeli likambo longo si ezakut eyesu makasi etikali osala matina banzemo donc tout ça les côté par rapport à Koboma que botika za na bomo ce que ça na hypothèse wana c'est quoi et le loyo za na version nini ya liwana non ngana kuna ce qui mettre lobby parce que ça proche pe ya famille na bato bazalaka ah na baleki ne belé ah premier zali ce qui penda to landa au médecin ngoloba légal ce qui médecin pour biso ezalaka et puis maladie belé to ko ka poto comme na poto neti ba AVC biso be ki bota na kin au moins quand muta vandi bo akwei abima kila bando ki bota OK et ça AVC tension et cause la silikaki et cause la sala ki bo écrire makambo wana Alzheimer combien de fois yo mona commune bosse commune bino na lemba ba na lemba maman moko mona trouble la mémoire de comment ça la ah ndoki na carte